Et mbote balingami, comme promis, les images sont là. Nazo kima ba makila pour na YouTube, nazo quand même risque et puis na kangi son parce que ça accompagné na mélodie moko wana YouTube elingaka banzembo misusu te de so ezali déclaré, on aura des problèmes. Maître Arnaud Yeyo, oh Maître Arnaud Yeyo mbanda ya Patrick Kabuya mukuse oyo wana forme bakuluna apose pe acte ya barberie acte ya bakuluna et Patrick Yeyo awa azako benga na téléphone ye mettre na c'est benga sozo benga nani apparemment c'est comme si ndumbango yeyo ndumbango yeyo mutando pekisa bitumba bon moi je croyais peut-être que moi si ya Arnaud wana ya ndako mais on dit ndumbango yeyo ce qui veut dire mobala ye retrouver moi si mbanda bon en fait balobi ayaki pona bitumba te ayaki juste pour a solo lana ye eta mobali mino bobi kama maonenge ezala parce que chérie na it copine du coup mobali mususu ngulu te ayoki ba son yango ayaki ndenge ezala kaka e a solo la tuna te wawa zambe na boya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV, Mafuta Yasika, avec un grand G4 à 4 actualité. Comme promis, les images sont là. Il y a un biso Patrick Kabuya, Oba Bomi, Nankuba, et Payambanda. Alors, image bozo mona ezali tang azaki na hôpital azolité pour sa vie parce que azoki makofi ya mutu bino boyebi boxer asibla mutu parce que ezali point saignant la tête ezali point saignant pour na bat basala sport bayebi donc du coup quand il cible la tête là quoi ça mutu kao ya on mona bato batala boxe donc so ba calculer ma kofi na mutu misusu to zaka li kofi moko so ezui bien okiti na se voilà siko ba boxeur professionnel siko bazo beta mutu ordinaire bazo nika ye ma kofi na mutu ba beti mi balé j'ai na diminuer volume bandeko les Gaulois na ebisa ki okobika wana bozoka ndenge bandeko ne baolela famille ezolela mbinga mobali ye wana na photo bozomona ye wana na photo akufi asala hémorragie interne ne banda kobeta ye makofi ake hôpital et puis voilà et puis si pas pe mawa lisolo oyo bandeko na ngai pona lisolo yango parce que na bandi na mwa kati nini la famille na banda koloba pona lisolo yango eza ndenge nini ezali ndeko na biso bozomona a enregistré copine na ye na salle ya gym ndenge ezala kaka mwasi asala mwa ba fitness po esala ye mwa bien voilà komona ye un mec élégant azomonana ba aisance ba aspect donc c'est que alingaka mwa ba standing mobo ya ba vie ya ba ndenge mobo doso déjà zwi ake kokotisa copine na salle ya gym pona copine asalaka ba exercice donc déjà c'est que aolakisaki ya moto a classe quoi na ndenge bien eza te il faut être millionnaire tout ça alors ayeki son et copine azobima na coach ya gym place akendaka bino bobika mamone ezalaka un vrai homme mwasi na yo bimaka na esiko mobali mosusu bana komatela ye abi non nake trouver le monsieur to soleta mibali eya ndeni makambo yango ou bien soki osenga na lâche ntango ye ake kuna mutu wana coach ya mokuse oyo nalakisi bino na ebandeli a se sentir visé ndenge ezalaka ati oyo bato mosusu nde bazalaka bato ya batension
kandati mbanda zo poser ba question ba no mususu o kata mususu ke ba sonna ba on ninga lisolo sonna ninga lisolo bo désolé na iba kité ou encore ba ko sola eta mibali parce que ba bilo wana to mona ngope no mo boyo ki sont témoin si na ekuna akepe ko solo la ba solo eta mibali ya désolé na iba yité basi ba otsa biso na ba conflit mingi en tout cas désolé na tiki bilo ko nezala nango et il y a la qui mobilité qui y a un maître et ba beti ba on mi balé avec son frère aussi est maître, son frère ou son ami il est pas un maître ba on mi balé ba boxeur professionnel acte ndeko Patrick a posé qui a aucun lopango na bango c'est vrai na loi des violations mais est-il que on y a quelqu'un qui est moko et puis azaki na eloro moko te ya mabe avec lui en plus ba on bazaki ebele et likolo na on ba maître en tout cas faut ba landela mambo yo sportif abundara pamba te abundara na balabala te et puis binomi balé ba sportif boki no kobeta mutu moko ezali condamnable en plus ba image ndenge mutu azo saigner bazo pekisa bango du coup bazo yoka te soki ba brandir ba image oyo na justice on va les arrêter, oui, parce que Babylon ils ont compté. C'est vrai, le fait qu'il y a quelqu'un na lopango na bango ils appellent crime à salaki mabe, mais là on parle de mort d'homme, hein? Donc Moutakufi, la mort d'une personne Moutakufi. Et puis voilà, comme une connotation mususu et puis bino boaba sportif pour obeta mutu quand même makasi boyete. Bino bo mon apenda ki a makasi te. Boleki et puis bino boami balé. Beaucoup corriger peut-être na mon bata. Moi les kofi déjà bo azotanga makila mais vous continuez à koria ko beta eti bo abattre mais non et na robeta ana tong ba beti et ndeko se retrouver na hôpital ndebo zo moni awa na hôpital et à sala qui hémorragie ma kofi azoki na mutu wana ezaki vraiment mabe alors esali ke kenenge ke wana na minute ndeto sola bino boy entre ciel et terre. Conseil na opesa baiki ezakara et puis moi son pas bala qui était na bana premièrement na bana bandeko basi botika kindumba moi ça bonga na kindumba te so monique mobile wana yete bobo ya noki luka mususu oya obomisa mwana ya batu boy vraiment engamba batu bogara batu boyetala mwana batu kufi c'est vraiment méchant et il y a des choses à ne pas faire, il y a des actes à ne pas poser, la famille. Quand on a autolo banabino, kokenda koluka bituma lopango batute ya. Ezala infraction. Na niveau l'état so ba salio mabeba bomi okende zéro OK perte, ne se monde akufi boy. Bon c'est vrai peut-être pour batona ba sportif et puis ba image ezo la qui sait. Kende bazo betae muto komi bazo bima ba makila tout ça, bazo pekisa bino pe, be bozo yo kate wanande. Peut-être bako poursuivre bango mais o ezala ke ezaki penza ba bitumba yo ke ko menacer kuna e bango pe ba se défendre en tout cas OK zéro donc il y a des choses à ne pas faire ato moniko tondo za ba paquet on dirait soki John Chibango otombo la ma bendo ça soki nini OK kokeno kotana le pa ba toto luka bitumba ba obomayo en tout cas les solo et si passi. Et dans le salle émission juste pour appeler ça conseil bandeko basi boyete pardon boyete et puis bandeko mibali moi ça zo tromper boya eka esili kinduma moi c'est la salité la famille abonnez-vous ma simfasi MDG de TV Mafuta Sika ça n'est fini pour aujourd'hui tozonga susu na émission mususu moi c'est la grande dame commentez liker partager activer la cloche pour ne rien rater tozara pour Nathalie. Et c'est Patrick Kabouya mbinga mobile la lika boake elo mususu na ngana loba ba période tozo vivre au toto traverser bino boyebi toza na fin année et ya ba moment ba sacrifice ça le mabelo né africain moi et toi ils ont route le cambote ya Rosamba faut faire très attention fana ça l'émission moko mais l'émission ne sera tellement sombre et ya moi na mo ba hôtel lien na mboa je crois ba to bilo boyiki le solo na kisasa ah oui. Donc la période où ils ont la période où vraiment ya kozala ikenge na molimo surtout et puis na bomoto il y a trop de réalités spirituelles so botala on a li so molimo et za mwandenge
Que Dieu nous aide, hein. Vraiment paix à son âme, mais n'a habité, hein, sur une alobanine, paix à son âme, car et puis si passe et puis si mort. Bandeko, bima la distraction, toi on a fait une année. Bima la distraction, concentre-toi. En tout cas, ça a la présence en Zambie et pour épargner na mambo belé quoi. Que Dieu vous bénisse, merci, au revoir. Zambe na boya, olati kembo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olati kembo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.